Merci, merci les amis de partout, les amis de notre site Poto na Poto, Obo Mesana, vous allez fidèle, Yolanda Biso, Nakati ya site Nabiso, www.potonapoto, Nengezala toujours, Ndezala, donc, Bandero Nabiso ya Poto, vraiment, toujours poursuivre toujours Kaka, pour la relaxer, Sabino, ba image, où ils allaient vraiment, actualité, où ils sont dominés par, dossier Nabiso Boyebi, ils ont bête à la Bamato, Nabiso, il y a procès, il y a Ndekonabiso, Fisto, Mafinga, Di, Saïsa, Inde, Zalakaka, Tozali, Liboso, il y a parquet, parquet de grandes instances, il y a Kalamu, Mingi, Kaka, Pona, Salabino, Kotali Sabino, Likambu Oyo, il y a procès, il y a Saïsa. Lelo, et Zalaki Vandeli, le 13, fallait, Kata Likambu, il y a Fisto, Saïsa, Oyo, Kizaki, Lokola, a violé. Mais tomoni lelo to yeli susu nakati pona ko tali sabino procès mais tomoni bazui procès ba pousi yango pona vendredi le 20 donc to yebite pourquoi mais tokozala biso moko te to meka muke ko sola na bandeko o pe ba yaki pe ba soutenir Fisto Saïsaï na prison tomoni awa tozana artiste munene président chic vraiment tomoni yo o yaki pe pona pour soutenir Fisto Mafinga Di Saïsaï pour la procès na metoye aba lobby procès ba pousi yango pour na yo koki kolobanini pour na likambo oyo. Bon ya liboso na pesina no bino nyonso mbote bana poto mbote bana kini bino tu mbote makasi dossier oyo biso nyonso tozana na douleur pasi ndenge frère ndeko na biso azesika ya malamu tazesika pasi mais tozo condamné justice te justice aza justice ayebi nini azo sala ayebi quand est-ce que arokata likambo oyo parce que ça dossier eyaki tango dossier eye ba kizaki dossier nenge balobaki eza viol nenge bazo sambisa ye bangonde ba yebi bazo sala ba analyse parce que ba découvrir si c'est vrai eza dossier ya viol si c'est pas vrai que eza dossier ya viol te alors mingi olobezate parce que makambo nyonso eza na maboko ya justice tozo sambela nzambe tozana bato mayele justice eza ya mayele bato abonya bavandi pour ba raisonner ni comment ba ko kata problème oyo tozana problème ko lobate totiki makambo nyonso pas na bango basala musala na bango biso tozawana tozoyoka bango pe totala bango. Est-ce que vous êtes certain que après l'analyse na bango bazo sala wana que Fisto Mafinga Di Saïsaï a commencé à la libérer? Mais pourquoi pas? Ce qui bango justice bakati problème oyo balobi ke wa Fisto Mafinga akoza libanda parce que ça analyse tant balobi ke aza innocent babimisa ye ça pour ma gravité mais je suis sûr et certain que Fisto arobima libanda akoza na biso to continuer musala ndenge to sala na biso. Merci, moi vraiment moi Lilobasuka par rapport à Bandero Lope Batalio à travers site Nabiso Poto na Poto ya président Nabiso Lamine Donvo Mosakoli Nankolo. Na pesi na yemoko président Mosakoli Nankolo mbote belé au moins na yo pesi na yo Chic Norris Mobala sérieux Alain Dynamo mbote na yo mingi na pesi sa ujese London City mbote na yo mingi masala ngai mutema na pesi bino tu mbote mingi na pesi boza belé boleke belé toza pena na plaisir te vu que ndeko za pena na kimia te donc toza pena na plaisir te tozo sambela nzambe asunga justice akata makambo oyo ndeko za libanda to continuer musala ndenge to mesana ko bunda. Merci mingi. Merci président Chic Norris. Toujours continuer toujours na intervention na biso bana kini pe balobeli ba o tu ba yaki ba soutenir Saïsaï balobeli ndezala kaka tokozo intervention ya moko na moko akoloba na micro na biso pourquoi ba pousi procès ya Fiston Saïsaï pourquoi ba pousi yango troye ba yango bana kini pe ba pesi ba impression na bango Lamine Donvo Mosakoli Nankolo donc musale de salama tozo toujours ba intervention ya bandeko na biso toleka. Ouais, on continue toujours. S'il vous plaît, papa, bonjour.
Bonjour, pa. Ouais, na yebi koza mwana kini, yebi actualité on ndenge zo leka na yebi koza musa na mais na zio mwango nga mukie pona kosula no mukie par rapport ya procès ya sai. Lelo fallait bakata likamu na ye, mais tomoni bino boye boza mobiliser vraiment bakati likambango te, balobi ba tio pour la vendredi prochaine. Yo attend que Kinois au moni ondeni. Bon, likambango to mona ngo flou to sepelité. Fallait ka bakata ngo te ba ke likambango zo kendela ndeni. Ne bazo mema likambango to mona ngo bien te. Ceux ça za innocent batikié. Ceux qui a ebi likambo bakatelié ne likambo ezala. Fallait l'état samsa bango. Que comme lelo tout temps comme les 20 toi no boya les 30 au moni ki za bien te. A muntu ana charge ana famille na e. Fallait moka zala ana po na bana na e. Siko. Merci beaucoup vraiment na sepeli pour l'intervention. Moi le lobezali ton message moko pesa na ça itanga otala oboye. Bon, message na repesa na fiston ezara ki biso ba fana e toza buya ava tolala to sambela rapo na e likambango nzambe moka okataka. Merci beaucoup ndeko na ngai. Merci, on continue toujours des à la kaka. Bana poto, vraiment ça fait mal. Bandeko baza mobilisé, fallait bakata likambu, bakatité donc on continue toujours faire notre travail. À suivre. On continue toujours avec notre élément des à la kaka. Toujours le bisaba kinois. Toujours le bisaba la kini des à la kaka. Balobi procès. Yasa maman. Bonjour. Bonjour. Ouais, toza awa tozo sala élément par rapport ya procès ya ça il fallait pas katalika muna lelo ba poussi yango ti les 20 pona yo en tant que Kinois kota peine de kwaza na prison ezala ya solo ezala lokuta pona yo fallait pas katalika mulelo mais ba katite ba poussi les 20 yo moni ondeni pona ngana moni fallait ba kata yango baso poussa yango pona nini fallait ka bakata yango pour que to yeba esa bongo to esa bongo te bakata yango po ndeko soki esa bongo azwambano na ye soki pe esa bongo te yemoko l'état ayeba nenga okata likamona nenga kimia ngana moni bongo est-ce que ça un message moko ko lancer sur ça yazo yokayo et puis netika conseil mon message moko na ko lancer nzambe soki asungi eke a se retrouver libanda. En tout cas, na kosepela mingi ayeba kosalela nkolo. Po via eloko ya kutani na yango, mutu nyonso epesi même leçon. Ya onkande na sana ona lobi. Merci beaucoup. OK. On continue toujours avec cet élément toujours landa toujours des alaka. Ouais, toujours toujours quand des artistes toujours maloba o bandeko ba fanatique ba famille les amis des alaka ka ba soutenir ça par rapport ya ndenga zali na kati ya prison dossier fallait ba kata lelo mais ba kati yango sous lelo te ba poussi yango pona le 20 bandeko na biso ba Kinois bazolo bela papa bonjour. Bonjour papa. Par rapport ya dossier ya ça oyebi yango. Oui, dossier wana tolanda kango presque chaque fois ce qui azana ba procès ce qui est diffusé tolanda kango ka. Ndenge dossier yango ezokende lelo fallait ba kata likamo mais tomoni ke ba poussi yango pona le 20 bino bato bolanda dossier na ba analyse bosali okoki koloba nini. Bon eloko ngana ko senga ke justice vraiment est ça là parce que dossier comme les ndeko na biso to cause la tête toza pour ndeko na biso soit toza pour fio dossier comme mais eloko to kosenga nde justice est ça là na katikati parce que to lingite que lobby et comme les choses pour justice et catholique il faut population se révolter non to kosenga que justice est ça vraiment na katikati et catholique mwana est satisfaire Kinois nyonso a mona que non vraiment justice na biso eza pona ba tel tout pona ba tel tel et le to kosenga que vraiment justice et se positionner eza l'influencer na eloko moko boyete justice ezala yango moko ezala vraiment net et catholique mwana ndenge esengeli parce que miso na biso nyonso bakino ezaka kana problème wana to lingite que le lobby et catholique mbo ale esali kete biso to se révolter contre ni al kamwana te et catholique mbo po biso nyonso to sepela to yeba que non vraiment justice eza net et le loko ngana koloba yango wana. Merci beaucoup.
Merci, on continue toujours bana poto bana mokili mobimba. Vraiment des ala kaka. Biso tozala na pona ko informer bino, pona kozula bino pena ba information na source. Tozo sala toujours micro baladeur, hein. Micro baladeur par rapport il y a procès sai balobi ba benyango procès de la honte. Awa tomoni papa azaliawa par rapport il y a likambo oyo kutaneli ndeko na biso sai tamso papa goza likambo oloba. Bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Papa kombo nani? Kombo nanga monsieur Makwiza, mais monsieur Robin tonton MK. Merci monsieur Makwiza. Olandara dossier ya fiston sai. Nalandarango. Lelo fallait bakata likambo. Fallait bakata likambo mais ba poussi yango pona le 20, donc vendredi le 20. Pona yo banalise nyoso sali côté ya ministère public, côté ya ba avocat, côté ya ba juge, na côté ya ba plaignant, na côté ya ba accusé. Tant yo sali analyse, tokoki ko retenir nini? En tout cas, ndenge kaka nani avocat CC azoloba monsieur Thomas qui est allé procès de la honte parce que ba pièce union surtout est déjà remplie. Même dans le lobby, dans le papa Molière, à lobby que côté ministère public, l'argument moussou est alité. Mais c'est pas normal. C'est azoloba bien. À lobby que tozalaki na DJ. Mais tel DJ mon malba nanga buna boyi. Nyo surtout greffier azako kumayango. On voit que eza complot. Derrière Mamasa Isaï, ndeko nangai kanga data lelo. Makamuso ezali. Politique eza na kati. Mais biso ba kinois tozali tozolandela ngo tina suka. C'est un procès de la honte. Pour vraiment ezala kate. Pour ezomonana noir sur blanc. Mais non. Famille bazan de l'autre côté. Bazo wole landa ko sai sai. Ba ibinda ko sai ndenga zola kango. Je regrette. Merci beaucoup. Merci vraiment à propos tenus par les intervenants engagent que Bango Kande Salaka, depuis que Merveille Mabika, Merveille Diambo, la crème au chocolat à Londres, Mireille Kabé di Sala Motema, Namoni Lisusu, Maman Marie Fatou Bouka Demol, Marie Bouka Fatou Demol, na Pession Bote na Montréal, Namoni Lisusu, Maman Toussaint, Maman Yabana, Maman na merveille, la merveille de Dieu, Maman Motema Bolamu, na Kati à Canada, na Montréal, na Pesmino Bambo Tende Bolanda, na moni mère Flossi Belle, Motema ya journaliste du Saint-Esprit, la mine d'Onvo, beauté image, Balobi Lisusu, Alpha Sage, na Pession Bote, Ndezalaka, to continue toujours micro balader na biso avec Djibril Kita de Djikram Pro, to continue toujours ko ça ba propos na biso o Ndezalaka, check. Ouais, on continue toujours à Tozali Kaka Koza ba propos ya ba intervenant na biso. Maman bonjour. Bonjour papa. Maman, par rapport à sujet na biso tolo bela likambo ya procès ya sai. Pona yo lelo fa ba kata likambo ba katite ba pousi yango pona le 20. Pona yo omoni yango ndenge nini? Ngala moni yango esengote parce que motonio so soki asali mabe ou bien asali likambo. Soki bo sambisi ezala rapena limite nango. Po il faut kata likambo o bozo kata te. C'est que likambo so ezala se ya likambo wana o bozo linga koloba te. Soki likambo ezali bolobi public yoki po to moni ba likambo ngo bo ya lokuta. Bo kata pe likambo mutaza libéré kazala ka na prison. Bo kata likambo bavoka bazali bokata likambo po mutaza la libérer ki avant na la prison. Ce qui likambo so ezali bolobi na public pe que oui asalaki mabe asali boyeboye yango na tozo condamner ka tozo poussa mikolo ko poussa mikolo ya kitoko te. On nazaki na reposa yango wana mais to sengi na bazuzi bazokata likambo na malembe esila bo libérer mwana bato parce que aza innocent. Na nyonso bolobi preuve à l'appui ezate utika ye utika ko botele makambo ebele on a kina ngoposa yango wana. Merci beaucoup maman. Ouais, on continue toujours la mine dont vous moussakoli nankolo journaliste du Saint-Esprit, il y a mère Flossi Belle que je salue vraiment. Namoni le sous
artiste mususu azali awa vraiment toyaki na ye mpona likambo kaka ya procès ya président Saïssa ye kutu mwana ya ndako donc mwana pena oyo aozwa pena baformation epai ya ye moko leader président Saïssa. Bonjour. Bonjour. Vraiment tomoni yo lisusu awa mpona procès oyo tomoni yo lisusu oye mpona soutenir toujours papa na parquet mpona yo okoki koloba nini mpona dossier oyo faye bakata lelo mais bapusi yango mpona vendredi le 20. Bon nazaka na barege presque misala na biso nde fwe ekangami po biso vivara na théâtre to misala msuti donc nde bapusi yango susu beza nde biso tozokanga maraka donc biso to misala msuti tolela te tolera na théâtre to vivara na théâtre mais ndenge ba freiner ba mambo donc biso pe mambo na biso eza freiner donc justice pene kata ngomba la moko po biso pe to meka pe ko sa sortir na président na biso parce que to yebi ke toi on a des preuves nyonso toi si que to longa pour des preuves ezali là ça que président soit violé kité ba partir moi na ba ta des preuves mo tezo là ça que moi na bongo azaki violé ba ina po ça docteur aya pesi des preuves abi que non moi na bongo azaki violé té hein au moins et comme moi flou ya to senga la justice c'est ça la plan musala nango asa musala nango na justice nzambe pe tozo zela et kataka mambo comme ça biso to me camper ko ça sortir. Merci beaucoup vraiment Marlène Lusevi vraiment des ala kaka Marlène Lusevi nakata Dortmund yo moko zolanda dossier ndenge zokende moi liloba pona président Saïssa oyo azotala yo à partir ya prison mo na koloba président biso to abana yo o bola ibana yo tozo formation pa na yo to uta to dans to zapena yo président o na koloba o ezolekela yo eza o elekela ka job na bandi ke président zolanda nga osambela ko yebi o ekomela ka job abungisa ka nyonso azalaka nango na bana na nini mais suka nango nzamba pese ka ekoleka o yazaki nango donc nzambe no ayebi obundela ona peut-être po eso zobosela lo mo to fana no jumo na dibamboma maman mo yaka ebisio avant même kuto opela makasi nengo peli boy maman mo boy ebisa ko prophétie mo binzamba bina ebisa OK ozozo élévation mais bitumbe goya kanga makana nzambe no golonga lelo bitumba ngo yango emonani puis élévation ngo yango emonani comme élevé batu misusu ba sepelité ba mambo comme belé ba mo luka bakosa mais nzambe obiso tozo sambela na oya yo otika ote président toza toujours de cœur na yo to otika yo jamais président. Merci Rachel Panda, Cour suprême Nakati à Lausanne. Vraiment, c'est triste. Bana bango yo, bazo komi ko telengana pour papa zate, mais Job kaka, histoire à Job yangwana kaka donde zala kaka. Ça fait mal. La mine d'ovo mosakoli nankolo, mère Flosibel Motema ya journaliste du Saint-Esprit. Beauté image, beauté fait la Dieu merci image. Alpha, le sage, vraiment ça fait mal, mais Totika Jessi Sanzambe Sala, commentaire et Rosala vraiment zate, to continue toujours na élément na biso. Toujours ndenge tosa toujours musala pour na procès oyo ya Saïssa balobi ba pusi yango lisusu pour na le 20 le vendredi 20 mars nde bakokata lisusu likambo oyo vraiment to continue toujours micro baladeur na biso vraiment des alaka maman vraiment pardon moi dérangement mukie na monio ande ko na biso pe à presse Paola Ngai to monio lisusu liboso ya tribunal et puis tozolandela toujours dossier ezali ya Saïssa pona yo ndenge bapusi yango attaque chroniqueuse okolobani. Dossier à Saïssa est un peu compliqué parce que donc en fait badur à batou badur il y a procès n'engezo kende aza innocent. Donc, baluka batel absolument cambo vraiment bien parce qu'ils ont dérangé même biso ba chroniqueur, ils ont dérangé même bango moko ba comédien, ils ont dérangé bango aza vraiment innocent na mambango, ils ont monana ndenge procès au kende aza vraiment innocent. Mais tu ebi ke ba luka ba katele mo peine moko mais aza innocent. Aibi l'autre côté na kati mambwana. Là moi je confirme aibi l'autre côté. Tu as un message particulier en tant que chroniqueuse et à couper ça na président Saïssa. Président Saïssa Zalaka makasi toujours parce que ils a ba difficulté, ils a ba peine ya vie et koleka. Azala toujours makasi
à perdre espoir. Ouais, on continue toujours, chers téléspectateurs. Ndé zalaka ka tout ça micro baladeur, tout moni artiste bazali awa ndé zalaka ka artiste vraiment bazali. Tout ça là toujours kaka pona kozwa toujours ba information pona procès na biso ya ndeko na biso Fiston Mafinga di ça awa la moni artiste comédien Los Losala présent Los bonjour. Bonjour. Présent Los Tomonio toujours présent dans les Camboyo. Il y a Fiston Mafinga dit ça par rapport à procès na ndenge kende. Je sais que l'analyse déjà a fait na part na yo ça l'analyse na yo et puis les zaki journée o zaki programmé pour bakata les Camboyo même tout moni ba poussi yango pona vendredi le 20. Pona yo attaque l'analyse na o sali okoki kolobanine. Bon en fait na dossier concernés de artistes et je crois qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, preuve tangible ils ont pesé par rapport à procès, à dossier naïe et zaté. Surtout, vous imaginez que Mouto yoba violé, qui ne reconnaît même pas l'endroit où s'est passé l'acte. Donc, cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas eu cet acte-là de viol. Mais ce que nous déplorons, c'est seulement que report en report. Vous savez, c'est un artiste, c'est un grand. Le public a besoin de lui. Alors ça, Moussala naïe au public à Sepelaka. Mais du fait qu'Azo Oumela, na prison, pour une cause utile et l'autre, au Katate, et ça peut quand même bien té. Azo manqué na public naïe. Alors, en somme, moi j'ai confiance en notre justice. Je sais que Barozala, Ndenge Moussala, Bango et Sengi Bazala droit. Ils vont trancher parce qu'il y a vraiment suffisance que ça est innocent. Il n'a pas posé cet acte-là, d'autant plus que la fille ne reconnaît même pas l'endroit. Donc c'est déjà Bazon d'Ombreza et Belé. Vodacom, après Sibiso ma preuve. Là où se trouvait ça, il y a une nuit wana. Toye biango déjà. Donc moi je demanderai, avec toute confiance que j'ai la justice Nabiso, le rôle va reporter pour le vendredi prochain. En tout cas cette fois-ci, Bapé Sabiso verdict, parce que jusqu'alors, ça nous met très mal à l'aise, d'autant plus que Moussa ne faisait ça la maîtrise les verdict. Mais sur des réponses en report, et ça la bien été. Et avez écouté le vendredi, vous avez lobby jeudi, reportant le vendredi, donc comme le vendredi, et reporter encore pour une semaine. Donc Bisso de Tchab sont très mal à l'aise, d'autant plus que Asa artiste c'est fois ça Moussa Naye, il a sa famille. Boye Bibino Morissa ya Outioba la Kalate, mais dans quel état on va d'autres moi Sinaye, d'autant plus que les dossiers les autres continuent à durer. Alors souci na Bisso ça, tous un verdict pour que toye ba position ni dossier ezaleli. Voilà. C'est au moins ça les soucis. Merci président Los, c'est artiste comédien. Vraiment ce qui message particulier Zali, il a relancé na président ça Zali pour la soutenir là où il est. Merci message Joanne Gozangate et Zagarako. C'est dans la douleur qu'on reconnaît des vrais amis. Fiston Sai, Biso Banderono artiste, toza toujours derrière yo. Totika jamais, d'autant plus que tu es bien. Et nous sommes convaincus que yo salaki acte anate. Seulement ce que nous allons te demander, c'est que Oza Makasi, la vie à mon Mobali, ça nous arrive, c'est ça la vie. Il y a les hauts, il y a les bas. Aux autres passer sikoyo. Et ça les bas pour nayo. Je sais que les hauts reviendra parce que vous avez toujours haut. Alors haut na haut ana et il y a encore plus haut. Amis téléspectateurs de partout, vraiment Bolandi, Naboké, Bignoso, bande koba comédien, bande koba quinois, parloli mécontentement dans bango par rapport à procès Ozo Oumela, ndenge tobe dans procès de la honte, il y a président Sai, vraiment bande koya partout dans le monde, bande koya il y a poto na poto, donc si tu n'as pas ma il y a 3W.poto na poto, il y a mon continent, donc mon boss, la mine, donc mon sakolina kolo, mon thème, il y a mère Flo si belle,
donc yo vraiment boyebi kuna na reprendre les sous pour le baquet beauté fait la image Dieu merci namoni les sous Alpha les sages namoni les sous Dedi plus namoni les sous namoni Djibril Kitadi di Campro One intégralité ndenge bazo sambisa yende ba okata likambo vraiment je vous le promets que Brota lango en exclusivité awande Brotala yango wana na bossa na te ko pesa ba o ba soutenir biso vraiment wana moni pena Mama Toussaint motema ya Jospin mama na Merveille donc merveille de Dieu donc Mama Toussaint motema ya Merveille motema ya Jospin mama Boboto wapi na kati ya Canada na Montréal na moni mama Fatou Bouka Demol na kati ya Montréal mama wa bota dame Suluzolo belge Cornélie Dupenge na kati ya Londres na moni balobi Géraldine Sui Kariri fini vraiment et l'oroni ne s'il a raté procès à ça et Sili procès à ça et Sili la mine d'Ovo bango tina moi